Oui, ni deni. Aza mobali na yo? Papa mwana. Papa ya mwana na yo? Abondisa yo? Ok. Bon, bandi de bolingo na bino depuis mbulani. C'est qui son frère? Aïe papa, oya kangangai, na tortilla banda obeta ngai. Azola tsabiso téléphone. Ya mwana mwasi. Mwasi na mwa mbali. Abila za posa na bango soko la kisinga bango pasi bazali ba tikibino. Et puis na bipa ba sozo la kisana na sala ne relation te na tika mona eti. Kaka expert ye moko opejiwa na ye moko ne mtakanga mwana mwasi. Ayana e. Tama yene to comment déclarer. Le baso kangi a peso chenette. J'avais demandé qu'on amène d'abord les personnes bien les birmi. Pato et Ovinga. Nani mususo yebi. Yere biaza papa mwana. Salum. Alors yebi sa biso be yanga yebi ndeni. Nga yanga to bandi. Vous avez bande cousine na yo, mona tata mwasi na yo. Ale te mama biso. C'est là. Et n'habite pas Sénat, on a coupé, on a comme on va monter avec moi. On a un simple coupé. Et puis on a tout le monde papa. Dans le Sénat pour ta nationale. Mais et puis on a comme on va Sénat là na dit. Balobi Kin France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to lo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Monsieur le Président, et tous sont passés aux aveux par rapport à cette infraction qui a été commise le 15 de ce mois cette année. Le procès verbaux, respectivement pour chacun, étaye ou appuie ce fait. Et donc c'est le fait, Monsieur le Président, plausible pour lesquels, parce que ne pouvait pas rester en marge de notre connaissance et de la connaissance de l'enseignant pour ainsi former les chiffres noirs de criminalité, parce que nous avons eu de formation dans ce cadre de infraction contre la sécurité publique et pour avoir été appréhendé comme ça, Monsieur le Président, nous avons tous demeuré pour ce fait plausible. Donc, Monsieur le Président, ils ont joué le rôle par le Président ou les chefs de l'association avec tous les membres dont chacun a joué un rôle, soit par le fait de sa présence avec les objets qui sont de armes blanches, la machette ou de bâtons avec des clous et remettre à certains d'entre eux qui sont des dames pour vendre. C'est ça donc, Monsieur le Président, la preuve de cette première prévention de l'association de malfaiteurs. Et donc, Monsieur le Président, que le tribunal de Seyon puisse alors passer au questionnement, donc par rapport à cette prévention dont les preuves sont là, le procès verbal pour chacun qui a passé et donc vous avez Merci, monsieur le procureur. Oui, merci. Monsieur le Président, votre honneur. Si je vais dire, il y a l'obscur du pays dans
sa présentation. Mais nous sommes en procédure de flagrance. C'est ça, monsieur le président. Nous sommes en procédure de flagrance et les présidents et les ministères publics et nous découvrons les faits. Si on a préféré procéder de cette manière-là, c'est parce qu'on a estimé que les ministères publics les a recoupés. Il y a CAQ là, il a fait le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Sinon, les tribunaux, s'ils étaient du même groupe, les tribunaux allaient procéder. Alors, les tribunaux fait comparaître les prévenus Saloum. Saloum, au Samba no Monopoli, dans l'Ingala. Alors, tribunal de Essengi na Ubo. Mituna Bisotokoto. Olandi, Diano, Ezaya yo. Zonanga. Oyo yo yebi, oyo yebite, tribunal a vous conseillé. Mais le problème est que le droit pour que le tribunal aille landa yo. Oyo dit des abonnements. Ok. Mituna Ezaya bene, pour na yo. Pour na Bemba Misato. Association de malfaiteurs. Alors, le tribunal est tenu au Moutona de Bosso. Aux Alakamotoya écrit Arsenal, oui ou non? Sécurité, les alliés club Yajido, club Arsenal, les Alakana Boussou Jano, l'école LTPK Boussou Jano, la partie école Alipuka, maître Combo Arsenal, les sécurité à Bitumbate, les club Yajido. On le dit. Na lobby eza écurité et Arsenal club ya judo kombo na mo. Allez me coupe que to yoka. On le dit Arsenal eza équité kasi eza club ya judo. Kombo na mo Arsenal. Kombo na mo Arsenal. Arsenal. Oui. Basante na école ya Lipuka ya LTPK kino tilelo bazali. Kombo ya maître monama. Eza équité eza club ya judo. D'accord. Yo balobi yo nde motoza Bosso, moto oyo aza mettre à penser, moto akela écrit Arsenal ezayo yo le bini. Ngai na tiki ko créer écrit Arsenal te nazoba de la tout de suite ezali club ya judo eza Arsenal eza club ya ba judo ka ba centre na kala Boussou Jano ne na Boussou Jano école LTPK kombo mettre monama kino lelo ezali sobe boke na pokwa mona yango yo pe ozana kati ya Arsenal nga za judo ka bande ko sage. Yo pe uza jidoka na kati Arsenal. Est-ce que Arsenal les a na loko na club les a na ba mikanda nango oyo yebani les a na mikanda et vous la rappelez la kasaku ba bazwa rappelé ba jidoka na kati ya club ya Arsenal si na fédération judo ba yebi club ya Arsenal. OK na ba to ba kangibino na bango nyonso yo yebina ngai bakangi ngai moko na première ligne na liberté bakangi ngai na mutu te na lobi na bato nyonso botelemi na bango liboso yo yebina na bato ko biso te na bango liboso nga bakangi na nga bato batuni yo oyebi nani batuni yo soki bakangaki bino elongo te batuni yo oyebi nani te nga ana yebi te oyebi ata moto moko te yebi moto moko te. OK comparé Bidi Bidi Bidi. Vous avez un micro. Bidi. Okoka koloba. Sans effort pour nous, pour nous. Alors, tribunal est tenu au Moutona. La bataille so motoba batelemia oyebina. Oyebani na moto te. Oyebi ata moto moko te. Yo pe ozalaka yekiri Arsenal. Ebongo bakangi yo mpona nini? Nani akangisi yo? Wapi ye? Mobali na bino nani? Nani? Kingoto. Gringoto. Abundisaki yo mpona nini? Abundisaki ngai te. Wana kamkomsuna muna salela live yao kanisa. Nga kumaza mosaba kumuna yono tunalata na nzoto na yiba. Ezala oro na lati na kingo na yiba. Selo ya banda ko bule kishine tunalata iwana eza oro.
mais ça or nabandaka boye les jours mosusu naotinanga bakambela kosomba biloko naozonga mpona komikota magasin ye de ngoto wana tekinga okasa eza tena makambo serie ka tokutela tosolola ozokelelaki projet bango mibale bakamisanga bazwa chainete wana baketeka bakabola bo nde to bazwingana tokomi na région pure wana tokoma tokomi wana papa moopichenete opichenanga nze mwana kingo oyo osombaka okombenga nazomaka 25 dola eza nde 40 pire eza orfi banda mwana mwakenda lo chaîne tango sombe pana nayebisa bango ke toketina mesa district eza boye mesa na bateka bafantasi eza pe pembeni mpe ya district ya matete nasomba bafantasi na bawana donc olobi makambo ya ekiri arsenal yo ebite oyebite ok. Monsieur le Président, nous voulons relever quelque chose. C'est lui. Appelez les infirmiers, non? Appelez les infirmiers là-bas à côté. Oui, oui. Policier, venez infirmier pour nous. Ndego. Ndego. C'est qui sont là? Mbidi, Ovinga, Bois, Bia et Mayem. Ok, le tribunal de Mbidi. Donnez les micros à Mbidi. Et puis réponse au Pesaki. Lolobi n'a pas été. C'est le 19 décembre. Paquet et tout nakio. Ceux qui auraient vu Salou, alors que Salou, moi, ça cache chéri na yo. Et puis réponse au Pesaki. Pesa réponse oui. Salou, voilà ça. Mais parce que tout le monde qui n'a pas de union, surtout, parce que là, le mec qui est bien comme ça. Tout le monde qui est à partir de Anelo, super Jonathan de Saloum, n'est-ce pas? Alors, les Nations Unies va faire ni Bouzou Salanaï. Pour le ça fait un mois seulement de Bouzou Salanaï va faire. Moi, les élèves, quand ils ont été en train de se faire que je vais bien en bouquet, de là, il y a un temps à payer en beau. Mais qui n'a pas là? Est-ce qu'il m'a pas mon aïe? Il m'a pas pété. Moi, les élèves, ça va encore pas. Pourquoi tu n'es pas pour ça là? Là, il y a un temps à payer en beau. Ok. Est-ce qu'il m'a pas mon aïe? Pourquoi il y a une ligne aux autres? Je préfère comparaître de prévenir Midi. Et Midi, c'est Midi qui compare, c'est Yanga.
Yanga Meka de Soir. Pesa du Yanga na bato nyonso moto ba o yebina. Oyebina Salum. Oyebina Ndeni. Aza mobali na yo? Papa mwana. Papa ya mwana na yo? Abotisa yo? Ok. Bon, bandi de bolingo na bino depuis mbulani. Vous avez 6 ans. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un écurie Arsenal? Vous avez vu que vous avez un Arsenal. Vous avez un Arsenal, mais vous avez vu que vous avez un Arsenal. Vous avez vu que vous avez un téléphone. Et beaucoup de chaînettes à PC que vous pouvez noter. Monsieur le procureur, la prévenu Yanganine d'avoir pas possédé la chaînette pour vendre. Vous avez une observation, une brève? Monsieur le Président, en termes de précision, la chaînette en or qui a été ravie a été remise par Salomon, qui le super-héros donné à Bidi pour que cette dernière puisse, comme d'habitude, aller la vendre, parce que dans leurs habitudes, je ne vais pas encore me répéter, c'est que qui est ravi aux paisibles citoyens, c'est à ceux 4 ou 3 dames de ces groupes qui avaient pour mission pour aller vendre. Alors ça a été donc donné à Mbidi. Et cette confirmation, elle est donc constatée dans tous les procès-verbaux, respectivement pour chacun ou chacune. Donc c'était à Mbidi que la chaîne en or a été donc remise. Merci, monsieur le procureur. La passion Nyon, c'est un balou, oui, bien. Non, la base, c'est Mariam de Colomba. Oui, bien Fatou, oui, bien Mariam. Mariam, c'est. Mariam, bien comment on a? Bien comment on a? Fatou, bien de Mariam. Mariam, bien de Nan. Na l'opinion de Nan, moi j'ai. Combo. Maïnga Mouji, bien de Mariam. Alors, aux autres, on a négé procuré la zone. On a biso qui Salom. Na baninga mususu baké ba boto bibelo kwa batu bino misato de ba pesa. Pour que doté notamment bino 4 na bidi. Non, beti ngana mbidi ko yebani. Neto na mbidi bo yebani te. Yebani te ngapena Salom ko ba te de to kabwan. Monsieur Kabwani. Oui, akoma makamna e ngapena za mama. Donc ça la ni association mo ko mali. Otikana ko sala iloko mo côté na. Bala suko binomi bani bossa di ba faire 10 ans et où. Donc c'est quoi ça la faire mon lay. Peut-être ça na a fait mo côté. OK. Quand il vient pour na mesure d'enquête. Surtout moni Gracia, to suis chaîne tu wana nde to sai ni to tiki bi. Bien yo. Tu la caille. Primer. Obi kandeyo. Ok. Na tunio mutu na moko kanenge na tuneki boxus. Na batunyo se determine na oyo ibina. Na ebi Mariam, na ebi Dorcas, na ebi epe papa moi. Donc Dorcas ndé Yanga. Bidi. Non, Yanga. Yanga. Oui, ebi bamundeni. Vous avez un camarade de Colessi Kamoko. Vous avez un camarade de Colessi Kamoko. Et bon, Salomon est bien. Salomon est bien, Azara papa moi la Dorcas. Eh bien, Azara papa ya moi la Dorcas. Alors, la zone en Délabino, et pas Thomas Mibeko. Alors, Bipin Nyons au Toba.
Mwambe Motoba Bozana Lisanga ou Babengi Arsenal écurie Arsenal ils ont solo bien c'est le putain c'est le putain na éviter écurie Arsenal en côté et bien écurie Arsenal en côté utikala koyonga tasa kwa tabu utikala koyonga est-ce que ba ka salu masana ka shido wana mama nga ebi en côté bana ba mwana yo ebi en côté yo ebi ka ndingi ni na zekini ni bada muninga no ebite no basana na bi wana na ebite Comment éviter Vinga. On est là au Congo. On est pas boisage. Boisage. Boisage ça na musala. Na ebite tika ba téléphone. Tika kwa wapi? Na kwa wapi? Oui. Relation ni kwa boisage kaza na wana sana. Mamna bombi bale wana ngala ebite. Est-ce que baye baye to baye baye? Na ebite papa. Salut musala musala. Na ebite. Musala salut musala. Na ebite. Salut musala. Wana mwasi na ye mama mwana enda lobi ngala ebi mu. Na ebi musala salut muté. Voilà pour est-ce que Saloum doit take un téléphone à Koweït? Na mobile na oko aboa take un téléphone à Koweït. Baye bani to baye bani. Papa wana ngala ebite ona fotu na bango bazawa. Eza mutu na tu. Baye bani to baye bani. Ebite so baye bani te. Bobo. Ça ça on a coupé à Koweït. Vous avez coupé là à Koweït. Alors, au tournage du dossier criminel, vous avez dit que vous m'avez dit. atikala pe komona ete atala Koweït atala le te kama téléphone atikala pe kufuza ete tikala komona ete mais moi tikala ojolo bawa ki buibani oh bana ebisa te Ovinga kwa baibani na Saloum to baibani te baibani te baibani te na bapino so batini na uyo ebinani batina so batini oui ai mon père a yakanda kutufanya kama mwasi na ngai mona ye na tunya wana ndio kuna nga edika de famille yo ebika kambidi yo ebi nani yanga ndio yakanda kubasani sala balani sili sona tunya binde kuna famille nana yo yeba te bakamarade awo kana yeba akati yanga la famille kwa sona beti na ndio mmoja sisi yanga yakakande ninga asomema ukonyo beta mwa simu mwa kwa ndinga pina hizi na ikiri Arsenal okuta na ngulani ekili Arsenal na papa ndio za kajidoka te ni ya tabale na beta ni ekili Arsenal na mina oyoka onayoka kandi yulu bako bana pisi na ebite ko bakanye ninga mwasa benga na telefone na buna tongo pa tsa 14 et 15 yo tikila ka mogolia na ya pesi mwasa zali batana si batana tsenga si torti ba pina ngapeka ka mwa mwasi moko de sa chefete na bi mwa mwasi bina bo tuna na tikala omona ete na tikala to yo ka ete donc olobi oza na kata bisangai Arsenal pe batunyo so baza awa yo yebika ka yanga na kwa Ovinga oyebi kaka yanga oyo aza camarade ya mwasi na yo na Ovinga nde ba oyo oyebi Ovinga aza mwasi na kasi oyebi alo bamosusu oyo oyebi bango te mati yebiga mwasi na ngai na ye ndenga yaka isi nzenga motoma epapole na parke na le 19 batunaki yo question mo babi liloba no ya suka eza nini yo lobi ke bato oyo bazalaki koluka basi bakangi bango nani ayebisa koke ezalaki na bato bazalaki koluka mpo basi bakangi bango moto oyo akanga ngai papa oyo akanga ngai na torti ya bande obeta ngai azolatisa biso telefone ya mwana mwasi na mwa mobali abi naza na posa na bango soki olakisi ngai bango mpasi bazali ngai atiki bino
Et puis c'est la vie pas bas sur la ça na sala ne relation te na tika mona eti kaka soit ye moko opejwa na ye moko ne mtakanga mwana mwasi ayana tama yene to comment déclarer le baso okangi a peso chenette oshiki biso nga mema biso awa asinde batuni yo ndenge nini oyebiki bato baza kolwanga bakangi bango ye moko mutu akanga biso liste ayana bango ntina kasho kasi biso tozala ayebisi biso nzambe azwa lokumu mutu na bandaki koluka yeyo nazwi ye oni baquestion tootula bino eza baquestion ya police te ya parquet kasi nde nalobo batulaki yo na le 19 décembre ya parquet yango totuni yo bato oyo olobaki ke oyo bazalaki koluka bakangi bango oyebaki bango ndenge nini mpe basalaki nini mpo olobaki bakangi bango deja koyeba oyo koyeba na likambo ya chenete bandoto na biso babandaki koluka lesiel foto oyo balakisa biso liboso nde esiel bato baye na bango abi na biso nde koluka bango eswati natika bino yango na deklaraki bango wana okangi bango tika biso nde namamema biso koto Nayenga. Non, mbia les camps. Mbia. Yo le bio ça comme ça nani. Non, on a dit coopérer simple ça la faire. Vous allez coopérer simple. Ça la faire. Ça la verni. Oui. Vous vendez what? On va na chango. Na va na ka chango ka na kuna ni bati na chango. Bakanga wapi? Qui appelle besoin à maison, tu appelles de vous marquer la mission encore. La place nini? La Boussoumelo. La Boussoumelo. Boussoumelo cosmétique. Pour le moment, ça a tout pour périr. Par contre, on est dans le palais, on a matin dans le on a voté. Donc, tu en as des bombe 500, on veut le jour où il y a, on fait une vidéo pour la yo, c'est quoi? Je dis bien, c'est l'image, faire la nouvelle palais, on a pas parti. Comme il y a 6 heures, il y a pas de mousse, il y a un accord, ça n'est qu'une école. Moi, je suis sûr que c'est on a pas ça des autres personnalités qui vont des autres bureaux qui sont tika. Le bureau n'a pas accord. La personne qui sont là tika na go ça. Il na matina jeep, c'est 4 personnes dans le bureau là, c'est une petite légion. Mais si vous êtes Bino Gozali va couvrir. Il faut ça, vous pouvez ça va couvrir, vous pouvez ça va Congo, vous pouvez ça va Grèce. Mais si vous êtes il y a l'État, on a Maïbigi, il y a l'État. Mais nous, on va faire un peu aussi, parce que c'est un foutage de même, il y a des personnes. On dit qu'on a le crédit, le big papa, il devait se mater. Maintenant, il y a des athées. Mardi, il y a mes crédits. Les papas, il y a mes crédits. On va tout le monde dire, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Papa, vous avez d'autres gens qui ont dit parce qu'on a au pays. Au pays, j'ai battu. Pesa $100, pas essayer $100. Ok, tribunal de Yokio. Tribunal de Tunio, il va y avoir Salomon Neni. Mais il va y avoir des gens qui vont des gens qui vont oh, mais pour y avoir des gens qui vont des gens qui vont des gens qui vont des gens qui vont des et que nous savions de monsieur faire, il y a bien dit. Nous avons encore marché, il a tous les compris. Nous avons oui. Nous avons aussi. Beaucoup de gens personne n'a sa place de vous faire un bilan de l'époux. Donc, vous tournez. Vous avez vu, vous êtes terre. En plus, c'est pas vrai, c'est un témoin à ça la gagner. Et n'habite pas Sénat, on a coupé, on a comme on va moitié, on a un simple coupé. Et puis, on a tout le monde papa. Dans le Sénat, on a Sénat. Monsieur le procureur, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux par rapport au prévenu Ndia? Il dit qu'il ne connaît aucun des co-prévenus ici présents, ni moins Salomon les mener. Il y a un peu d'éléments. Monsieur le Président, lorsque le tribunal des seigneurs pose la question de savoir au prévenu Salomon Adibo si il connaît
quelqu'un parmi le prévenu qui comparaissent parle vers vous, il a dit négatif ou ne pas reconnaître quelqu'un d'entre eux. Monsieur le Président, qu'est-ce que le tribunal peut attendre de prévenus qui se sont déjà formés la ligne de défense qui consiste à tout nier? Donc c'est que nous faisons observer au tribunal d'enseignants que ce n'est pas par plaisir qu'on amène par devers d'un tribunal ou d'une juridiction de jugement de personnes poursuivies pour de faits graves qu'on va amener quelqu'un comme Mia, le prévenu Mia, pour le fait grave et l'amener devant le tribunal d'enseignants. Bonsoir, bienvenue na bino. Bato nyonso botelemi na bango elongo wana yo ebina. Kasi nde nani Yanga. Nani mosusu oyebi? Pato Ovinga. Nani mosusu oyebi? Salum. Alors yebisa biso Yanga oyebi ndenge. Vous avez un cousine na yo, mona tata mosi na yo. Ata leki na yo? Leki ya mama na biso. Leki ya mama na bino. Okande sika moko? Te, okanda kozaki sika mama tozasho sika moko. Ebongo Ovinga. Oyebani nini? Ah, camarade na biso. Na camarade na bino. Depuis mbula nini? Depuis au mois. Depuis au mois. Depuis au mois. Okande sika moko? Akanse nini? Salomon. Akate Salomon. Akomi nini? Asabu. Ebongo Salomon oyebi nini? Nayebi ye pour aza papa mwana. Depuis vous avez Arsenal. Nayebi ku taxida na mata. Oui, parce que nini musala mobali. Bezika mobali ya camarade na yo. Camarade na mwana na yo. Et na ya mama leki na yo. Oyebi musala za la kate. Nayebi musala za la kate. Vous êtes sûr? Oui. Yamba buto. Maïng. Oui. On dit Yona na Vudu nani? Vung. Vinga. Ovinga pipe. Ovinga na nani? Na yang. Buka baninga ya dipika. Ya za ninga yendi. Mama leki. Na Ovinga buka bandeko dipika la. Kole sika moko. Webi kaza na mwana. Mwana ni komona. Sibling. 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 Apote kina nani? Kokuta la pea bona papa mwani na nani? Apote kina nani? Na mwana kana mafoto. Apote kina nani? Mobali papa mwana mobali nani? Mobali na ye nani? Na ebite. Mais na mwana ka ba foto no to kuta na pela boita la sanga ye. Mobali na ye. Na mwana ninga no ya bomwana. Uzala na eti siko. Tozala na. Mobali na ye. Azala fesi kama ona ba mutu. Mais azala muninga no eti siko. Mobali na ye oyebi. Ok. Est-ce que ressemble à qui n'a pas fait? Par rapport à tout le monde, c'est Jonathan. Là, tu entends le bac dans les relations. Est-ce que vous avez dit que Jonathan a salaire de pique à téléphone correct? Évite de téléphone correct. Oui, bien ça, la nuit. Donc, oui, mobile, il y a une déconayo, maman, les kinayo, oui, ça, ça, oui, bien. Vous m'avez dans le balai. Ça, il me l'a bonne. À peu près. Mais oui, on parle de ça, ça. Papa Mbosoma. Il y a des gens qui sont au péché. C'est le Bakangela pour nous.
po na benga Dorcas. Benga Dorcas. Kaka po bengi Dorcas le bakangio. Alors, dans le batunio, est-ce que vous pouvez dire ça pour la nini bakangi Salumu ex mobali ya mamali kenayo bi bakangaki yepo ayibaki chaînette ya bato pour na yebi koko na été na samba ko mais là nous sommes bien à partir ça c'est une 19 na samba ko alo ba tunanga taka bakangela kibino ni bebe ya yo ya yumboyo okoko yeba signature oyo eza signature na yo oyebi signature moyebi maloba bakomaki te nga naloba bongo te naloba te kayibi chaînette po biso bakanga biso bayebisa biso te keyi ayibi chaînette yo olobi soki bakangi ye eza mpo ayebaki chaînette nde tribunal ezotuna ndenge nini oyebi ke Salomu bakangi ye mpo na makambo ya chaînette nga nalobaki grâce bakanga biso mpo na kombo ya grâce balobaki bazoluka ye mpo ayibaki chaînette nde bakanga biso mpo na mesure d'enquête naloba kombo ya Jonathan te kayibi chaînette botuna batonio na la police eza boye. Pouvez-vous nous donner les noms de l'ex-sœur de votre grande sœur et pourquoi la police les cherche-t-il? Réponse: il s'appelle Jonathan Salomu. Il est recherché par la police parce qu'il avait volé la chaînette d'une personne qu'on ignore aujourd'hui. Salomu pour ayibaki chaînette. Les autres noms mutuna. Est-ce que vous avez dit ça maloba oyo? Po makamusu pa komaki ezalaki bieta avocat nango moto ayebisaki abandela makamusu akomaki ngana nalobi ete ke bakayenga mpo Jonathan ayibaki te na pepe na otikali kolobango te epe ozalaki na avocat c'est grave bazwaki te kasi nga nalobi yokanisi vraiment ke avocat ayebi ke makambo oyo olobi eza yango te batangeli oyo yango atiki oyo osini ndenge nayebi bavocat na yo nalobaki bongo te nalobi ndenge nayebeli avocat na yo ye peta okotika yo signé PV otepe na numéro ya téléphone pona makambo oyo obaki te ngana te numéro ya téléphone Salomu. Est-ce que vous allez reconnaître que beaucoup de chaînes étaient à beaucoup de na mbidi pointe ngai ezala mbidi oyo basoloba na ngai nayebi mbidi te ngai nazali mobali ndenge tozalaka naza na mwasi na ngai oyo aza mama bana na ngai mibale kombo na ye nomi ngai babenga ngai na kombo ya mama bana na ngai ke bakangi mwasi na yo ana la polise natuni bango kangi mwasi na ngai na problème nini ote ipare oza na mwasi moko bokangaki na ye poto azali wana na chaînette ya bato mwasi nini eza na madame kombo na ye Grâce Katalia tosola ne oyo atyangi kombo atindeli ngai message atindeli ngai na voice na WhatsApp alakisi nga poto ngai nayebisi oza na problème na ye bokanga mama ya bana nga asali nini mama bana oyo babengela ngai nayebi te mama bana nga abengela ngai ya kombo ya mama bana nga nomi oyo tozala ne tobikwa na ye natuni ekokangi bango na problème nini ote tokangi ya papa ya mutu kokangi ne foto aza na problème ya chaînette na kingo nga mpe nayebi Grâce yango te po Grâce ya oyo aza na ye tiele ngai tokutana na ye na bavi ya butu na bavi ya pastage aza na ye tiele ngana tosala 15 jours mpo nayebi ye tiele tokutana solo akende na bapriti na ngai milango na ngai na moni tiele tokutana kaka na ye ngai nayebi na ngai mambo wana te nga babenga ngai na kombo ya mutu te ya nani te ngai nayebi ye tiele nayebi lisusu eloko moko te balobi Kin France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala baémission ya bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda ayayay balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo abonné massivement la chaîne France Kin TV epai Yannick Wenge be Yannick Wenge Béton to s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais